Bon, David, merci pour la télévision, pour la info, journal, il y a peu pour la peuple, merci, n'a plus de confiance pour la national, Nabilo, de fond, la journal pour le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, Chilombo, a clôturé qui 12e conférence de gouverneur, week-end, na Kolwezi, après 3 jours, il y a Misala, na atelier, recommandation, qui amélioration, il y a gestion, il y a province opérationnalisation, il y a caisse, il y a péréquation, un peu renforcement, il y a structure, il y a santé, sous stabilité, il y a institution provinciale. Tobé tabongo masolo o etali assemblée nationale pour le que c'est sûr, il y a un mois de mars et ce clôturera qui dimanche 15 juin 2025, cassé avant en gros 8 projets et là qui vont en ordre du jour. La dernière séance au héritier opinion de bas détail. Avant clôture, il y a session, il y a mars, na Assemblée nationale pour le 15 juin 2025. Bosimba Keba honorable député babandaki nanu na misala ya audition ya rapport ya commission économique financière pe contrôle budgétaire ya proposition de loi oyo ezali kolobela activité pe ya contrôle ya établissement pe ya crédit pe lisusu ya commission mixte Assemblée nationale Sénat pour la loi des finances rectificative. Na rapport na ye commission ECOFIN à retenir ba principes fondamentaux oyo et kambaki réécriture ya article 11 p 190 ya proposition ya loi oyo ezali kolobela activité ya contrôle pe établissement ya crédit ezali mingi révocation ya principe ya quotité ya capital social na loi oyo ya transfert ya compétence pe ya Banque centrale du Congo adoption ya forme pluripersonnelle participation à Congolais na capital social pe na établissement ya crédit matérialisé et pas ya allocation ya au moins 15% ya capital social na épargne publique nationale nécessité pour na banque oyo ezali ba céder partie ya ba part na bango pour na augmenter capital social pour être ba conformer principe boye prolongation ya délai ya mise en application mentionné na loi création ya marché financier local pe loi ya finance rectificative commission mixte Assemblée Sénat et Talifiken texte oyo et connaîtra qui ba amendement ya boye modification ya article 68 pe kobakisa alinéa 3 création ya article 11 ya sika deux rapports oyo ezalaki adopté na assemblée plénière après audition soutenue ya quelques enrichissements projet ya loi de finances rectificative 360 députés nationaux ba votaki oui 0 contre P3 abstention pona oyo etali proposition ya loi ya activité pe ya contrôle d'établissement ya crédit 64 députés nationaux ba votaki pour un contre pe 8 abstention représentation nationale ba kobaki lisusu misala na présentation ya rapport synthèse ya vacances parlementaires ya ba députés nationaux rapport oyo ezalaki adopté et pas ya ba élu ya peuple bango pe ezalaki occasion pour na formuler quelques propositions na commission temporaire oyo etamaki pour na élaboration ba problème oyo ezalaki évoqué etikali lettre morte avant ba décréter 8 clos pour na rapport ya présentation ya rapport ya commission spéciale temporaire oyo ezalaki chargé pour na examiner réquisitoire ya procureur général près ya cour ya cassation pour na autoriser ba procédure judiciaire contre ministre d'État en charge de la justice pe présentation ya projet ya budget ya Assemblée nationale pour l'exercice 2026 boye plénière a auditionné qui rapport ya bureau pour la initiative législative contrôle parlementaire contrôle budgétaire pe exécution ya ba résolution pe ba recommandation rapport oyo etindamaki na commission suivi pe évaluation pour na observation. Tout ce la CAC à l'Assemblée nationale pour la considérer qui va porter la session ordinaire il y a mois de mars et Kangama qui me dimanche 15 juin 2025 que président et Assemblée nationale y a fait qui na discours na yeba honorable député na mosala kitoko au basali na session à mois de mars une fois de plus héritier Mapindemi. Na discours na ye pour la clôture, président de l'Assemblée nationale, professeur Vital Kamerhe, a félicité ki ba eli nationaux na ndenge basali mosala bango kitoko pour la session ya mois de mars, boye contrôle parlementaire, misala ba commission permanente, na session oyo e marka ki mingi légifération ya qualité vraiment boye nyonso wana ba contrôle ya ba membre ya gouvernement pe ba mandataire public ezalaki accentué na maloba ya numéro 1 ya chambre basse ya parlement Vital Kamerhe alobi
alobelaki situation sécuritaire oyo est ya RDC ezali kotraverse, akondamnaki baforce ya agression mpe lisusu chambre basse ya parlement asengi na badepute nationaux basassocie na baeffort ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona koluka kimia na bazone oyo ezali occupé epai ya baennemi. Toujours na maloba na ye, professeur Vital Kamerhe akumisaki diplomatie parlementaire oyo chambre basse azali kosala pe akumisaki apport na yango pona retour ya kimia na RDC. Na badepute nationaux, président ya Assemblée nationale professeur Vital Kamerhe a souhaité bango repos moko mérité po ete mosala ezali kokoba kosalema na niveau ya babase na bango pe réflexion esengeli esalema na ba problème oyo lokola problématique ya gestion ya ba déchets plastiques oyo ezali kobebisa ba ville, empoisonnement ya mabele pe lisusu ezali koboucher ba rivière. Alobeli likambo etali banditisme urbain bosimba pe boyebake avant clôture solennelle ya session oyo boye na représentation nationale akumisaki place ya bureau ya Assemblée nationale des réseaux oyo ya badepute mingi penza, réseau ya badepute nationaux FMI, Banque mondiale pe réseau ya badepute pour na cause ya développement rural. Assemblée nationale yango autorisé procureur général près il y a cour de cassation et fongola ba poursuite judiciaire contre ministre d'État en charge il y a justice Constant Mutamba bolanda ba explication elongo na Ritima Pindemi na leur tour oyo rapporteur Jacques Njoli Aselibino. Honorable président, l'article 166 de la Constitution, alinéa 2 et 3, la décision de poursuite ainsi que la mise en accusation de membres du gouvernement sont votés à la majorité absolue de membres composant l'Assemblée nationale suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. Résolution numéro 004 du 15 juin 2025 relative à la demande d'autorisation au fait de poursuite contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. L'Assemblée nationale, réunie en séance plénière du 15 juin 2025, vue telle que modifiée et complétée à ce jour, la Constitution du 18 février 2006, spécialement en ses articles 153 et 166 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/010-B du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, spécialement en son article 84, vu son règlement intérieur, spécialement en son article 237, considérant les conclusions de la commission spéciale et temporaire de l'Assemblée nationale instituée par la décision numéro 26/CAB/P/225 du 11 juin 2025 portant création d'une commission spéciale et temporaire et désignation de ses membres. Vu la nécessité et l'urgence, adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Il est autorisé la demande au fait de poursuite introduite par le procureur général après la Cour de cassation contre le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba Tungunga. Article 2. Mise aux voix. La présente résolution, consécutive au vote, a été adoptée par l'Assemblée plénière d'après les résultats des votes ci-après. Sur 363 députés qui ont pris part au vote, 322 ont voté pour, 29 ont voté contre et 12 ont voté abstention. Article 3. La présente résolution entre en vigueur à la date de son adoption par l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale, faite à Kinshasa le 15 juin 2025. Vital Kamerhe, loi Kanyingini Kingi. Je vous remercie. Tobeta mo masolo etali chambre haute ya parlement bo bakenanga na bango pe ba clôturaki session ordinaire ya mois de mars mokola dimanche 15 juin na bokambomi ya président nango Jean-Michel Samalukonde héritier Mapinde Minadi na sona pe Christian Kangebeni. Na chambre haute ya parlement Sénat ba clôturaki session ordinaire ya mois de mars ezalaki bongo dimanche 15 juin 2025 na bokambeme ya président Jean-Michel Samalukonde Kenge na maloba na ye atalisi ke ezalaki consacré pour na contrôle parlementaire pe examen ya vote ya ba loi misusu. Au total bosimba ke 28 lois yango ezalaki voté ba proposition ya mibeko mususu euta
alekaki epai ya basénateur lokola Alphonse Ngoyi Kasanji pe Célestin Vunabandi Kanyamigo. Na discours na ye président ya Sénat Jean-Michel Sama Lukonde Kenge akumisaki misala collectif oyo esalemi na chambre haute ya parlement. Na ngambo mosusu akumisaki volonté ya Sénat ya kokoba ko jouer rôle na bango rôle moko central na ba réforme oyo ezali kozelama mingi na ba domaine ya justice ya sécurité pe ya développement local. Na ngambo mosusu sur le plan sécuritaire, numéro 1 ya chambre haute ya parlement a rappelé que RDC azali kokoba ko faire face na agression oyo ezali imposé depuis 3 décennies mobimba na partie orientale na ye. Makambo oyo ezali pe kozonga lisusu lelo ekokisi 3 ans. Na tina wana asengi na ba sénateur bayeba na kozana devoir en tant que émanation ba province ba soutenir ba effort nyonso ya commandant suprême ba FRDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État na ndenge azali kobunda pona koluka kimia ezonga na mboka na biso République démocratique du Congo. Ya motuya oyo tukoki kokanga sur le plan politique ezali ndenge mboka ekoti na mikakatano pe na bitumba ongambo ya monyele. Bongo bolandaki bino banso ndenge nini Sénat oyo ezali esika ekambemi na ba sage ya République bazwaki mokano po bamonoki te mikakatano wana eza kouta mingi na oyo akambaki ekolo na bambulo eleki pe emonisaki polele na ndenge te azonga epai engumba mokonzi ya République ezali ville ya Kinshasa batala mwango nini bakoko bongisa ye na président actuel ye azongi na ngambo okuna na ndenge ya lisolongo so tokolo ba lingala alors que ezali ngambo oyo banguna ya mboka bakotaki yango emonisaki polele te azali bongo kati na baoyo bazali bakomi lelo tokoko benga bango batomboki. Omoni biso na ngambo ya Sénat tolongolaki immunité na ye pote mibeko ya l'État pe bazuzi bakoka kolanda ye. Enge bene na mibeko ya mboka etangemi te na ngonga ya loi ba parlementaire bazonga bongo na bisika biye bango baponomaki po batala makambo nini maza koleka kuna. Ligue de jeunes ya Union congolaise UCO na mokuse ville ya Kinshasa parti chère ya autorité morale professeur Daniel Mukoko Samba bango ba organisaki conférence scientifique week-end eleki kuna epo wapi tomonaki ba intervenant ya ndenge na ndenge Fabrice Ndombe zaki na compte info lingala. Diversification ya économie congolaise ba défi pe opportunité pour na Congo moko émergent topé ya kutombwama na horizon 2030 yangonde ezalaki thème ya conférence scientifique oyo Ligue de jeunes ya UCO ville ya Kinshasa et salaki boye na salle UPNS oyo ezwami na boulevard Triomphal bosimba kemilulu oyo ezalaki vraiment kitoko pamba te intervenant ya ndenge na ndenge balekaki pour na ko développer thème oyo eponamaki na Ligue de jeunes ya Union congolaise UCO na mokuse parti cher ya autorité morale professeur docteur Daniel Mukoko Samba vice-premier ministre en charge ya économie nationale bosimba Kebrej Ingali Obama oyo azali secrétaire exécutif ya UCO ville ya Kinshasa azwaki maloba pona ko remercier ba participants nyonso pe kotalisa importance ya thème oyo eponamaki parmi ba intervenants tomonaki Jean-Charles Mubilulu oyo azali géopoliticien alobelaki bonne gouvernance et réforme institutionnelle gage ya développement économique harmonieux tomonaki pe Antoine Baluzonga directeur na secrétariat général kuna na numérique boye alobelaki numérique et innovation technologique catalyseur d'une croissance économique durable professeur Godin Poy député national na ngambo na ye alobelaki état des lieux ya économie congolaise ba force pe ba faiblesse na bango na ngambo mosusu tomonaki pe docteur Michel Mouvudi ye azali expert na banque mondiale alobelaki jeunesse entrepreneuriat éducation moteur d'une économie diversifiée boye nyonso elekaki vraiment kitoko mention spéciale et pesami et paye organisateur ya conférence scientifique oyo pe bazwaki ba félicitations na ndenge elongo bani Ligue de jeunes ya UCO ville ya Kinshasa batelisi ke jeunesse oyo nde mboka na biso République démocratique du Congo ezali bongo na bosenga na yango bato nyonso bazalaki basepeli na ba exposé oyo esalemaki nyonso wana ezali kotalisa parti Union congolaise UCO na mokuse parti cher ya autorité morale docteur Daniel Mukoko Samba ezali vraiment ya kotombwama na ville ya Kinshasa.
Réseau national des ONG pour le développement de la femme, Renadef Namokusi, Bango va signer qui week-end et que adhésion à Bango na pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Initiative, il y a 5 Pena et SCC. Héritier Mapinde Migor, Tingiba détail. Réseau national des ONG pour le développement de la femme, Renadef Namokuse, Nanzele ya programme na bango babengi paix et développement, ba franchir étape moko monene na kosinyaka adhésion ya pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble na RDC et dans la région des Grands Lacs. Bosimbake initiative oyo ezali bongo ya conférence épiscopale nationale du Congo Senko na Mokuse et Longona Église du Christ au Congo ECC. Cérémonie symbolique oyo elekaki bongo vendredi 13 juin na ngonga ya 13h na salle babengi call center na siège ya conférence épiscopale nationale du Congo na présence ya bactères engagés pour la paix. Na maloba na ye Marie Nyombo Zaina, coordinatrice nationale ya Renadef CPD, ye a lancé qui appelle mon solennel, paix patriotique, chargé dans émotion, nanzélé à chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, paix ensemble les acteurs nationaux, paix internationaux, pour un retour ya Kimia, na Est ya République démocratique du Congo. A rappeler que date ya le 13 juin 2025, ezali bongo na double signification. Ezali anniversaire ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, paix anniversaire ya prise ya Bunagana. Bosimba peboye bake adhésion ya Renadef, ezali bongo na cadre ya série ya ba initiative na ye oyo abandaki depuis février 2025 nanzela ya consortium na ye babengi la paix et le développement CPD na Mokuse kaka na même cérémonie na reconnaissance na engagement na ye lokola mwasi ya makasi na baction moko concrète en faveur ya paix sociale. Madame Marie Nyombo Zaina mwasi ya mayele pe ya bwanya bapesaki ye certificat ya ambassadrice pour la paix et pas ya cartel pour la justice et la paix sociale CJPS na Mokuse. Distinction oyo ezali bongo kotalisa lutte na ye banvula ebele lutte moko courageuse pour na RDC ezala toujours pacifié, uni et prospère. Makam o tozo sala lelo ebandaki lelo te. Ebandaki na ba déclaration to bando sala compte tenu ya makambo ezoleka na mboka na biso. Lelo soki biso tozo lala tozolia bandeko na biso dans la partie est, bamususu bazolala libanda, bamususu bazangi place ya kolala, bamususu bazolia te, bana bazotanga te, baka ba viol, ba tuerie, nyonso wana tolobi toki jamais kofanda kimia. Énergie otozaka nango c'est en Renadef. Na programme ya sika oyo eza na kati ya consortium pour la paix et le développement, tolobaki lelo toye komema ndambo ya makanisi na biso pembeni ya bakonzi ba oyo bazolande la mise en œuvre ya pacte wana pour to apporter un plus. Mais koya toye ko adhérer lelo le 13 juin. Eza date moko oyo esali que to se rappeler na chute ya Bunagana na Est ya RDC. Kaka le 13 juin wana nde président na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abotamaki. Donc eza anniversaire ya président na biso. Donc tozu événement douloureux, événement ya naissance ya président na biso. Toye kosenga pa ya président andima sollicitation ya pacte social pour mboka na ye ekoba na kimia. Longonya na ambassadrice Marie Nyombo Zaina Renadef ezali vraiment pour na kimia pe ko vivre ensemble pe malamu na République démocratique du Congo pe na région ya ba Grand Lac. Honorable Narombungu hier ondaki ba hommage ya suka na moko ya ba combattant na ye papa Eugène Konde Pambu o akufaki mikoleleki. Nasime bobimisi nzoto ya papa Eugène Konde Pambu na morgue ya hôpital général de référence ya Matete Corbillard et Memaki yango elongo na honorable Nerombungu ti awa na site na ye ebengami na kombo ya Chundi Bioko na Mingadi kuna ezwami na territoire ya Kasangulu na province ya Congo central wapi pai corps ezalaki exposé ba membre ya famille ya Mowei ya bureau ya mfumu banga moyo baninga pe baebani bazalaki sur place pour na ko rendre ba hommage ya suka ya papa Eugène Konde Pambu oyo azalaki bongo combattant monene pene ya honorable Nerombungu na message apesaki na sima ya losambo esalimaki pe lokumu ya nzambe na ndenge mokano oyo esili kokokisama.
Fumabanga Moyo a témoigné qu'union sur ya malamu ya papa Eugène azalaki kosala na vie politique na ye. Pona honorable Nerombungu, papa Eugène azalaki combattant monene pona ye. Na nsima ya kolanda ba témoignage ya bato pemo na bango, colonel Jean-Paul Polo Ngoma leki ya Mowei azwaki maloba na kombo ya famille pona ko remercier bato nyonso balandaki bango na matanga, particulièrement honorable Nerombungu pona organisation ya ba obsèques ya yaya na ye. Pe alobaki ete honorable Nerombungu azali homme politique ya solo. Pambate azali kosala ba œuvre sociale ya minene ezali pe kosunga population. Na nsima ya oraison funèbre oyo etangamaki epai ya Denil Tatukila Nidol, coordonnateur principal ya complexe scolaire Mama Pemba pe ya Fondation Nerombungu, vice-gouverneur honoraire ya ville ya Kinshasa honorable Nerombungu a déposaki pe gerbe de fleurs likolo ya cercueil ya papa Eugène Konde. Elandisamaki na ba membre ya famille pe bana ya Mowei pona ko déposer ba gerbe de fleurs na bango na kolela pe na mawa nyonso. Na nsima libondeli ya suka honorable Nerombungu azalaki wana, nzoto ya Mowei ebimaki na site Chundi Bioko pe ekendaki mbala moko na cimetière ya Mingadi 1 wapi epai bokundami esalemaki. Na présence ya honorable Nerombungu, bandeko bana 6 ya Mowei bosimba pe boyebake papa Eugène azalaki kovanda na quartier Kisenso Gare na commune ya Kisenso, originaire ya village Kai Nkunga, secteur ya Mfubu na territoire ya Lukula na Congo central. Akufaki bongo le 30 mai 2025 na nsima ya accident ya moto oyo asalaki, atiki veuve na 9 enfants, 22 petits-fils pe 3 arrière-petits-fils. Molimo ya papa Eugène epema na kimia pe Nzambe ayamba yango na mboka na ye. Na masomo etali religion boye baka église Bethesda oyo ekumba makabongo na pasteur David Ngowa, bango bacloturaki 21 jours ya baprière na bango dimanche 15 juin na siège église na bango eza na avenue Bosoko, quartier Mikonga kuna na commune ya Ntsele. Sur place témoin événement héritier Mapinde Mpigor Ntingi. Pendant 21 jours mobimba, ba fidèle ya église Bethesda oyo ekambamaka epai ya mosali na Nzambe pasteur David Ngowa bazalaki na ba prière ya kafu pona kotelemela ba influence nyonso diabolique na mabota. Boyi dimanche 15 juin 2025 nde ezalaki sombele suka ya bisanga culte moko ya kafu ezalaki organisé na après-midi na siège na bango oyo ezwami na avenue Basoko na quartier Mikonga na commune ya Nsele. Ambiance ezalaki vraiment au rendez-vous ndenge kaka ezalaka na église Bethesda. Awa momesano ezali nde louange pe adoration ezalaka moto nde epelaka. Awa balobi nani ateka yo, nani pe asomba yo, pe nani nde azalaki commissionnaire. Toujours na bokambemi ya pasteur David Ngowa, moto na Nzambe, moto oyo Nzambe aitilizaka na ndenge moko ya kosakana te. Ba témoignage yele awa na Bethesda, ba choral eyembaki kaka na esengo ndenge ezalaka lokola momesano. Bongo ye moko pasteur David Ngowa tango aswaki maloba ateyaki na mokanda ya Job chapitre 42 verset 5 à 7 epai wapi atalisaki ke Job amonaki pasi ya ndenge na ndenge alekaki na ba épreuve ebele ndenge moko pe bana Nzambe bobanga te. Job azalaki consolé epai ya Nzambe azwaki biloko nyonso oyo ebungisamaki. Bosimba ke mona na Nzambe pe esengeli obanga te ba épreuve nyonso okoki kolekisa yeba eke nkolo Yesu azali penepene na yo akosunga yo. Mosali na Nzambe David Ngowa asalaki pe ba déclaration prophétique pona bana Nzambe nyonso ya Bethesda awa échec ezalaka te. Boy na suka ya culte basali na Nzambe balobaki boy tozalaki na 21 jours en tout cas tozalaki pe na prière ya makasi Nzamba mimonisi pendant 21 jours tozalaki na clôture na biso ezalaki lelo le 15 en tout cas tokomaki na suka papa eki kolobela biso na sute moko ya malamu nani asomba nani ateka yo nani asomba yo pe nani asala commission. Donc toyeki komona ke monde bolili eza penza na mabongisi nango. Monde bolili baza na bawenze o basombaka bomo ya moto mpona kobebisa. Monde bolili eza na bacommissionnaire o bayaka kokuluka bato mpona koteka eza na moto moko ata totekama oyo asombaka bato ezaka Yesu Masia. Nous avons des ennemis. Les ennemis peuvent être les membres de nos familles. Les ennemis peuvent être
notre entourage. Les ennemis peuvent être la société dans laquelle nous vivons. Pourquoi? Parce qu'il est dit que vous aurez comme ennemis les gens de vos maisons. Quand bien même qu'il y a les ennemis, mais tout un chacun a un destiné. Destiné ou azana wana, yango ndesima mina maboko na Nzambe. Esengeli mutu nyonso ko na tina suka po asimba destiné na ye. Ndeko esika Nzambe azali kosala ebunga na kate awa vraiment ezali Bethesda esika wapi lobiko pe victoire ezalaka tango nyonso au rendez-vous avenue Basoko quartier Mikonga na commune ya Nsele. Nzambe ya mosakoli David Ngoa azali toujours na bomoi. Kaka na masolo etali religion ke centre évangélique Parole Éternelle la bande bandal na bokambe mi révérend pasteur Kali Kasenda bango ba kolengela 17 au 29 juin convention monene o babengi juin la main de la compassion Nadine Nasson na ba détail. Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement, un monde où il y a plusieurs défis à relever, où chaque être humain se lève avec la volonté de bâtir, la volonté de donner un sens à sa vie. Un monde où les opportunités sont nombreuses, les rêves sont accessibles, mais le parcours reste exigeant. L'apôtre Paul s'adressant aux Corinthiens à son temps, au chapitre 16, le verset 9, il leur dit « Porte est grande et d'un accès efficace mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Pourquoi les obstacles? Pourquoi les difficultés? Pourquoi l'adversité bien que la porte soit ouverte au devant de nous? Que faire face à toutes ces réalités pour posséder sa porte? Raison pour laquelle nous vous invitons à ce grand programme Joindre la main des compassions, Qui se tiendra du 17 juin au 29 juin ici à la Parole Éternelle Bandaloua, extension de la bande. Alors hâtez-vous. Et comme orateur, nous avons le pasteur Ghislain Lumpoukou de la Belgique, le pasteur Bernard Fouamba de Lubumbashi, l'apôtre Roland Dalo de Kinshasa et le pasteur Kanika Sendalumpungu, pasteur du centre évangélique La Parole Éternelle. Nous sommes sur l'avenue Kisangani 5213, référence virage à Solongo. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à tous. Totikala kaka na masolo etali religion pour na clôturer ngo ba communauté unie du réveil na bokambo mi archevêque supérieur Dodo Kamba baza ko organiser deuxième édition ya trompette du réveil thème na ngo bongo pour une paix durable en République démocratique du Congo. Rendez-vous epesami lundi 30 juin. Fabrice Ndoma pesi Ndoba détail. Motema mobimba na memeli yo yango yo Jove motema nanga sanduku makambo Jove motema nanga sanduku milelo ebele. Shalom dans vos demeures, oui c'est la femme Tama. C'est pour vous confirmer encore ces rendez-vous sacrés du 30 juin 2025 au Palais du Peuple avec l'archevêque supérieur prophète Israël Dodo Kamba, où nous allons passer des forts moments dans la présence du Seigneur. Je t'invite, invite aussi l'autre, que Dieu vous bénisse. Moi la femme Tama, je serai là. Poto balonga pour la balle la bineza potiva pe mokolo koko melango puis saka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kate alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esakae. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de samana.
produit par Chris SARL. Bozalaki ebele pona kolanda iPhone ngala journal ape pona pe ceux qui vous s'appellent non ça merci. Naigor Ntingi Matomi nazaki na sima caméra héritier mapine ma superviseur qui journal ceux qui journal lequel qui toko na manda kuna mino na montage estima qui pa Fabrice Ndundo Mbingala bino de rendez-vous Nicolas Aliko, au revoir.